Bandego Batali, au besoin de la biso na cachandel.org ou bien na lesavertis.net ou les sous na ba réseaux sociaux misusu mbote na biso shalom nzambe a pambola bino na mukolo kitoko ya dimanche le 4 donc dimanche je vais dire le 10 avril 2016 mukolo kitoko nzamba pesi biso ngo to komisi lisusu pona ngolu na e mingi balala ki lobi mais lo bala mukite peut-être même na famille na yo peut-être même na kati ya entourage na yo misu ba kufi puisque tout le monde ba to kufa lelo même misu na maladie misu na ba accident yango soki nzambe abatele biso e bongito komisa na tangu nyonsto ils appellent suspect miracle yango émission na biso lelo ou bien les solo le toali ko lo bala mingi sur au Italie bikamwa ou bien miracle et on mona na français tout ça qui to ba que voici les miracles na lingala ezali ke botala bikamwa. Pourquoi est-ce que le na lobby likamba bikamwa puisque to tala lelo na mangomba oyo biso to mona ke etambolezaki malamu te ngo biso to bimaki libanda mona ke bato bakoma ko zwa makambo ya nzambe bakomisa ngo ya bango ya biso to bimaki libanda. Pourquoi to linga tout ça la nzambe na simplicité de façon que to rater royaume ya likolote yango ndeko zo landa na tango oyo so zo landa loko na zo émission to zo ko sala luka o comprendre ce que nous voulons dire na kati émission oyo ko sunga ndeko to lo bel kamba bikamwa lelo bomoni mamangombe zo tonda kaka bamangomba batu ata pasteur asala ba scandale mais bangombe za ko tonda ba église ali ko tonda bomona même na ba Afrique même na ba États-Unis même na ba Europe awa mangombe za toujours ko tonda ba dites les donc les soi-disant églises za ko tonda mais batu bazo ko ya ebele et ça que puisque ba comprendre non bat baliko ya ebele puisque misusu baliko ya po bakutana bandeko na bango misusu bakutana basi na bango misusu na mibali na bango misusu bayeka pona babina misusu bayeka pona bayemba misusu bayeka puisque na ndako kovanda ye moko akokite misusu bayeka puisque ayeko zwa lobiko misusu sadi bat bazo ya na bandenge ebele mais sikoyo ta bozo na bandenge ebele wana mingi bazo ya meta misusu ayebi kutu aza même pas na relation na Yesu Masia yango tango zola na ngande ko na tango oyo souci na ngai ou bien posa na ngai ezake na sima émission oyo oyambande Yesu Masia na bomo inayo wana ko mona ke vina oyo ezala susu ko bouger te okoma mutu ozo comprendre makambo zo sala puisque ta ozo na mokili awa yali ta moko limité to na temps limité na mokili awa yango moni il est important que utiliser temps malamu ndeko pour utiliser temps malamu te o ko regretter un jour que liwa ekangiyo boye okeli felo eli felo ana suko okende bat o bazo koso lelo bakozala te ozala yo moko yango to bengi to bike le salut est individuel mais biso to ali ko ya ko ganga chaque fois awa ezakaka po bolanda biso te mais bolanda ndei o ya pesi biso bomo o to zanango o apesi biso pe makanisi oyo ke o apesi o atie biso na kati na biso atie posa wana ya kote ya bino bandeko de façon que bobongo la mitema na bino boya epa Yesu Masia ozala muto sambela kate d'abord lelo bato ba yo église mingi pe tam so bongo la ne motema te ma bongo lika bizaleli ati ko mela ba cigarette ati ko na bar mais yemoko vina ezana ko ya ko changer te puisque nana comprendre makambo ebelete yango naza ko absolument ndeko so bozana ba question na bino botu na biso na email zo lekana email ezaka moko zo lekana soki bona ba question botu na biso to ko répondre bino par la grâce de Dieu toloba lelo likambo etali miracle bikamwa bozomona lelo bato mingi bakomi ko kende par-ci par-là misusu même na okaki lisolo moko awa mutu so uti ana poto akei na Afrique kolukaka prophète moko pozo bikamwa mutu so uti na Afrique na États-Unis et na France koluka bikamwa. Pourquoi? Puisque tu comprends lelo que pourquoi est-ce que yo obengi mwana nzambe okosa ba kilomètre bongo pona kozwa bikamwa. Est-ce que bikamwa oza kozwa yo ozo penser que bikamwa wana eza bikamwa ya libela to bikamwa pona tamuke na tam soza na 50 ans soki nzamba pachaki na kati ya vie na o vivre 52 ans osali voyage ka pona 2 ans wana ou bien osali voyage ka pona c'est-à-dire il faut muto comprendre d'abord koyebana nu Yesu Masia ko pesa bo mono na kati na maboko Yesu Masia ko bota maya sika c'est-à-dire o changer bizaleli mais nzambe pe andi mayo pe ayeba yo poso nzambe ayebi yo te ozo sala ezali yali na pamba. Voici les miracles bota la bikamwa to kotanga na kati ya mukanda ya Marc chapitre 16 verset tubananga à partir à 15 na otango na ndinga lingala e bongo alobi na bango
bokende na mokili mobimba boteya sango malamu na bikelamu nyonso oyo akondima pe akozala baptisé akobikisama mais oyo akoboya kondima akobokondima akozala dia condamné et botala bikamwa oyo ezolanda ba oyo bandimi bakobengana milimo mabe na kombo na nga bakoloba minoko ya sika bakosimba même ba nyoka na maboko bakomela même matiti ya mabe mais kosala bango eloko te bakoimpose maboko na batu e batu wana bamaladi bakobikisama oyo ezali makambo oyo nkolo alobi na ba 11 ba 11 oyo ezalaki ba disciple oyo batikalaki kolongola Judas etikalaki 11 ba 11 wana sikoyo nde Yesu apesi bango mission oyo bomoni ke deja alobi boye alobi bokende mokili mobimba boteya sango malamu mission ya liboso eza ya sango malamu mission ya liboso yali miracle te mission ya liboso yali te ke non yo outi naomona ba video mingi na bakati ba net mususu baobenga ya outi soki Côte d'Ivoire ye aza soki maréchal soki abunisaka bandoki tout ça omona bato bazolanda pera plein puisque bato bazo comprendre te bandeko na ngai yango oyo ozwi libako kolanda ngai comprendre eloko oyo Yesu alingi d'abord ke biso toteya sango malamu ube biso toyamba sango malamu mission ya liboso yangwana. Et puis alobi to batisa bato likamba baptême ope ali sujet ope mukomusu to meka ko fongola ngomuke misu bali ko zala contre baptême mai misu bali ko zala pour mais eza makambo ya molimo to comprendre na ndinga molimo to so likambo peut-être mbala sima mais likambo to lobi azali ke baptême ya mai nde Yesu azaka koloba awa ça dit ya repentance mutu abongola motema andima ko zo baptême o ezali signe aliko extérieur ko bimisa signe wana ko lakisa mokili ke oui ngai na ndimi et puis alobi oya kondima akobikisama mais akoboya kondima akobikisama te c'est-à-dire akoza etumbu akoza la condamné bomoni ke ezali d'abord et puis Bible tient point. D'abord, beauté à Sangomala, mon créature nyons tout. Bon, pour n'attendre que non, mon Congo, mon Luba, c'est pas Mungala, c'est pas Mundele, Mutumuindu, non. Beauté à ma créature, c'est-à-dire, bat nyons ou balena mokili, beauté à Sangomala. Solo ba français, au té na français. Solo ba anglais, au té na anglais. Solo ba lingala, au té na lingala. Même bateau bazo landangai. So monique, émission auto, makambo na solo ba, ezali malamu na munoko ba chinois. Oko traduit pe émission na chinois, il y a un problème te. Biso na problème te c'est-à-dire émission na biso ezali na epexemelute oko zoyango oko kosala na ndengo lingi mais na ndenge ya kopte ya batu sango malamu kaka. Pas na ndenge ko déformer yango. Et puis a continue na bi mais botala sikoyo miracle oyo ekolanda bandeko. Miracle oyo kolanda ba oba ko ndimela kombo nanga c'est-à-dire alobi boy alobi te ke botala miracle oyo na pesi bino ba 11 non alobi ke botala miracle oyo kolanda ba oyo bandimeli ngai ndeko soki ondimeli Yesu de vrai soki botami ya sika vraiment kolanda miracle te miracle kolanda yo yango bike botala miracle oyo kolanda ba oyo bandimeli ngai ndeko soki ozana maladie eloko liboso ya like il faut ko luka na nini ko luka mutu oyo apesaka guérison ko luka te ke ko luka te ke mutu oyo assemble pona yo pose guérison mais faut luka no yemoko Yesu Masia ndeko na ngai. Et c'est important ko luka mutu te ke ya mokili puisque mutu mokili ko assemble pona yo omona po biki na ote to mona ngo tout le monde entend tout ça qui na kati ya ba mangomba pasteur moka aux États-Unis ayaki bibiso tout ça qui pe na kati ya comité na ya organisation na tangwana toujours regretter tout ba tangana to lexaki ya pamba to sala ki ndeba to sala ki nzambe te mais nzamba permettre ki to lekana po lelo to beta masolo to ko beta na bino lelo to kenda ki wana to vandi to moni siko mutu na ye d'abord aye na retard aye pe ateyime pas même 30 minutes. Et puis alobi ki assemble la pona batu paye belé mais ngana mona ki mutu moka bika ki pete to zaki wana to zaki wana to moni mutu moko pa biki na ete c'est pour dire que ko sam mutu ko semble la pona yo po biki na ete
puisque yesu apesaka lobiko yende ifo luka kobebisa mbongo na ote oke luka pasteur oke luka prophète na Kinshasa na Gabon na ne sais pas wapi bebisa mbongo na peut-être po yo moko o luka nzambe c'est-à-dire obike bon comme na tana mbongo ebele na ko travailler pendant un mois na mikangele na kati ndako na luka elonga nzambe sala te bongo oleke o mona pasi o travailler tongo misala awa na poto ko travailler banda tongo o plus ko mbongo na ko futi ngo ba billet ba avion cher ba fric tout ça oke luka lobiko zo ke luka kuna ozo lobiko ngo ya seko to lobiko ka ya tamuke ndeko fo sosola yesu alobi botala bikamo ekolanda yo soki ondimeli kombo na yesu et puis ndenge biso tolobaka na kati ya les avertis mwana ya nzambe ya ndambu azalaka te ou soit toali mwana na nzambe ou soit toali mwana na nzambe te yango moni yesu yawe ye moka alobi na kati ya mokanda na ye ke na kati ya apocalypse alobi natali yo na moni oza ni chaud ni froid puisque ozali tiède ozali na katikati na sanzi yo na kosanza yo c'est-à-dire mwana nzambe ya ndambo azalaka te soit toali mwana nzambe ya vrai ou ozali mwana ya satana yango siko faut tala soki makambo nazoloba ozo comprendre yango te ndeko komela biso tokoyeba ndenge tokosunga yo po comprendre makambo oyo po tant tosala batan ya émission ya batan muke tosenga vraiment bozwa comment dirais-je ba décision makasi na vie na bino po na vie na bino ezala malamu. L'histoire oh ya le dit le près na kati ya mukanda ya Luc na chapitre nango 17 le près bazalaki 10 na musika bazoganga koluka lobiko pa nkolo Yesu Masia bokotanga ngo donc à partir ya verset nango 15 na musika bali koganga koluka lobiko pa nkolo Yesu abisi bango bokende pa ba sacrificateur ta bazokende bakomi na nzela moko a remarqué que abiki ta monika abiki asali nini azongi na makolo Yesu Masia akomi kokumisa Yesu Masia en haute voix ndeko yo sikoyo pasteur prophète assemblé pona yo obiki olo kumisa Yesu Masia de vrai okomi kokende kumisa nde pasteur okomi disciple à pasteur okoza disciple à Yesu Masia okomi disciple à prophète okomi disciple okomi ko bundela kutu prophète soki mutu alobi mabe pona prophète na yo mwana internet olobi bona boy botika ondika ozo bundela nde prophète na yo ndeko bundela nde lobiko na seko d'abord ko bundela Yesu Masia te po Yesu Masia aza molongi ya balongi bundela nde bo moyi na yo le salut o ozanango besoin yango na bundela yango na ndeko na ngai kolekisa tana bakambo ezanga tina te tala le près oyo moko kaka azonga ki pa Yesu Masia ki samaritain à comprendre que lobiko na ngai uti pa sacrificateur te et donc ezan ndenge moko na zo episo lelo ndeko na ngai lobiko utake pa Yesu Masia likambo za nango lelo eza peut-être nzambe mutu à permettre aux yango pour pousser sous pembe na ye n'est-ce pas Abraham na kati ya Bible azanga ki mwana asaki lisumu nini Bible eza ko tala biso ka Abraham azaki moninga na nzambe zali nzambe anda koya souvent et pas Abraham muta liboso na kati ya histoire oyo andimaki ko sacrifier mwana oyo azwaki na retard kutu a sacrifier po nzambe muta lobi mais avant na monaki pasi mutu lokola nani Job asaki mabe moko te nzambe ko permettre que non o le kana na ba problème de façon que ba problème na yo wana et pour ça o pembe na nzambe po mingi baluka bazwa misala bazwa misala sama mapeka babosa na nzambe yango mingi bazaki na ba Afrique baluki ba na poto bakomi koteka diamba mingi bazaki peut-être ba intercesseur na kati ya Kinshasa to ba intercesseuse babenga ngobongo et puis le solo peut kobeta mukolo mususu pour le vrai intercesseur saka Yesu Masia yemoko mingi basaki misala wana na kati ya église pour na ko plaire na ba pasteur mais bango basaki musika na nzambe po mutu oya sa zuibo moina seko ekotika la su ko longwa lisusu te po soki obota me astika elinko bakeno nzambe acheyo elembo na kati ya bo moina yo elembo na mutu akolongwa ngo lisusu te so monisco mutu abandaki boye asuki donc mabe c'est que mutu na abandaka jamais na nzambe tolo bango na minoko boni bandeko
Ba pasteur mingi baza koya na komba Yesu lelo mingi bazoya pona ba gagner ba vie na bango. Metali kambu Yesu alobi na kati ya Matthieu chapitre 7 na verset nango 23 au continue à 24 kuna lobi ke mingi bakoya na koba bakoya na mukola suka bakoloba. Et puis d'abord bandit koloba ke non na kati ya Matthieu 7 wana 21 lobi ke ce n'est pas onyo ça ko benga nkolo kolo le mutaza o aza ya ngai. Ezali oyo aza ko sala volonté ya papa na ngai. Après lobi ke mingi bakoya na mukola suka bakoloba to salaki boye na kombo na yo to prophétisaki to saki bikamwa ebele mais Yesu ako répondre bango Bible bien en français ouvertement ça na miso bat nyos tout que non na yebaki binote bolongo na miso na ngai bino bozo commettre masumu. C'est pourquoi Yesu ako tika miracle salimi na mutu moko pe azana e faux pona ka lelo kombo ya Nzambe ekumisama pona ka lelo yo ozala lokola moko a lepre o azonga ki na mabokolo nkolo okumisa Nzambe. Mais malheureusement to comprendre to mona ke bat baliko zonga nde pa ba pasteur le bazonga pa nkolo pona okumisa e ndeko langa likambu na yo problème na yo pasteur moko ta ko bikisa ko salisa yo prophète mon côté apôtre mon côté évangéliste mon côté docteur mon côté frère mon côté sœur mon côté ngai pété mais Yesu Masia kaka soko pesi bo mona Yesu Masia de vrai okomona ke vie na yo ko changer likambo za nango oza nango lelo Yesu akosala o grâce ya omona ki ata Paul ozaki le grand na benga ebongo apôtre pasaki musala mingi azaki na déformation na nzoto na ye na malformation na nzoto na ye asengaki na Nzambe alongola yango Nzambe lobi na ye non grâce na ngai ezo suffire yo c'est-à-dire ngolo na Nzambe mutale important na miso donc pour na biso lobi ko kozango lelo mais lobi po kufi Tabita abikaki Tabita kufaki plutôt asekwaki melelo aza susute Lazare asekwaki lelo aza les susute mwana oya mwasi ya Jairus ya 12 ans akufaki asekwi lelo aza les susute c'est pas pour na lobaka que non lobiko to bikamwa ya solo zali ke soki mutu na suka bo moina yo omoni Yesu boye face à face bikamwa nde angwana bikamwa za libala te mingi ba wala ki ba sambela ba koti ba jeune prière pour na bazo libala azu libala boye komi na kati libala ngo pa azobota te mobali akomi ko finga ye mobali azubasi mususu libanda et puis bete botele mba maladi na kati ya bomo epona ni puisque oluki oke na nzela o Nzamba bengla ki otendeko yango conseil na opeso lelo zake pesa confiance na Yesu Masia luka Yesu Masia na motema no mobimba si on a besoin d'aide, to ko aider yo, comme la biso to ko aider yo. Biso to a besoin que yonde we ba Yesu Masia, mission na biso yangwana. Mission na biso ali ke to te sango malamu. Mission na biso ali to sa ba poche na biso te. Mission na biso ali te ke to koma to sala ba kombo ba na kolanda biso. Mission na biso za ke eza bongo te to uti na kata mangomba to bimi kuna pwani to monike ba tu ba komisi Nzambe lokola muninga na bango. Bata komisi Nzambe lokola jouer, c'est-à-dire le lo sing na Nzambe après lobi okei na mokili. C'est-à-dire bata komisi Nzambe lokola nganga. Nzambe azali créateur. Nzamba pesa biso makambo to ko senga kutu te makambo eleki kutu. Tango lala kolamuka ka senga na Nzambe, tamsu Nzambe tolala pong malamu peut-être boss na ko senga kutu Nzambe ki apesa yo olamuka malamu, mais olamuka quand même pour ni puisque Nzambe lingi biso. Na etana ya masumu Nzambe akufelaki yo Yesu akufelaki na etana ya masumu yango na liko senga non de kolelo na miracle o eza malamu ya li miracle o yomoko o ebi Yesu Masia kitango soki mwana aza maladi bondela pona mwana o yomoko soki mobali na auto mwasi aza maladi bondela pona mobali na auto mwasi na yo omona ke Nzamba kosala bikama soki ondimeli na boyeza lokola samaritain wana ata ozwi le obiko n'est pas X ou bien Y. XY comme tabiki yo te ali Yesu Masia tabiki sio. Ce qui peut miracle là c'est vrai puisque mingi comme miracle ya lokuta misus ba e pe ko sangisa ba mélange belé le zake mission et ko exhorter yo ko ba que non miracle ya solo ezali soki yo moko ondimeli Yesu Masia soki yo moko okomi ko mona miracle là bo c'est-à-dire ozosambela Nzambe ozoyo ka mungongo na ye azolobela yo miracle la solo ngwana. Et maladie na oso ki ozanango et que Nzamba permettre et que ozo maladie kumisa ye Paul bi que beaucoup kumisa na ba circonstances nyonso muto malamu Job amonaki pasi akufeli même bana na ba kufi boy physiquement mais to monaki
nasuka nzambe a remettre nyonso na pona ni ezaki nzambe asaki alexaki na otobengaka ba épreuve liko bakeno balekisho na moto oleki na moto nasuka nango nzambe apesi yo mai ya pio ndeko na ngai sosola makambo tolobi nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Shalom. Santo Nzambe na lola, yo pongwa na kati